bango tokotia bakadena ya minene yaya nakoyebisa bino ke FCC bakosala biso eloko te omoni ngo ikasa déclaration oyo alobi makambo wana ezango ikasa ye moko yende moto alobi makambo wana yaya nakoyebisa bino ke bandeko na biso tozobelela na ministre ya intérieur maman Tumba Zenza tozobelela mpona nini ministre affaires étrangères tozobelela mpona nini tomoni ambassadeur oyo ya Vincent Carrere soki Vincent Carrere kombo moto ifale mpo obelela yango ifale omela mai wana kombo nini wana bandeko na ngai kombo moto ifale mpo obenga yango ifale omela mai kombo nini wana nakoyebisa bino ke tozobelela banongole awa parce que moto wana aza moto mabe ambassadeur wana aza ambassadeur mabe mission na ye aye nango awa eye mpona koluka bulu yeke na kati na kongo na biso yaya nakoyebisa bino ke il fallait totelema todefendre ekolo na biso kongo eza mboka na biso kongo eza mabele na biso bakoko na biso oyo bakoko na biso batikale biso yaya tozala derrière mokonzi ya mboka yaya biso baparlementaire debout prendre acte na nomination oyo président ayi asali biso toza d'accord to prendre acte na nomination oyo président ayi na biso asali yango topesi félicitation na nomination oyo asali eloko tobandi kozela yango mais biso toza contre te ezala bato mosusu oyo baza contre na nomination wana oyo tozoyoka bazolobake comment président ayi akoki konome yaya président Félix apesaki mandat spécial akoki konome akoki korevoke nde omoni Antoine Tshisekedi apesi yaya mpona selisa tosalaka ndenge tosalaka wana mwa eloko na biso mwa geste na biso parce que FCC baza na eloko moko bazoprépare mpona mboka na biso mboka ekotaka wo mais tozotombola maboko likolo tobelela moto ensemble moto elanda bango bisika nyonso bazosala bareunion bisika nyonso bazokota na bareunion na bango moto etumba bango moto ekikaketa ensemble moto etumba bango moto etumba bango moto nyonso ku moto ensemble etumba bango wana lelo na soutien awa IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super-héros national, Félix président de la République, le peuple d'abord! Ok, chers combattants, bonjour à tous. Bonjour! Combattants, vous allez distraiter. Vous allez distraiter parce que FCC, bana bakarte. Dans le lobby monde de la guerre. 2000 francs FCC, bazana bakarte à ma belle. Bon à bango ezanini. Bon à bango pour créer toujours une insécurité. Parce que comprendre que non, pour des cassations, pour conseil d'État et Kataki. Et ça qui dit ça. Il y a identification na ministre Gilbert Kankonde à Salisa Yango. Si comme bango bakomi créer climat d'insécurité. Pour passer nini, balongo la Gilbert, le col adjoint à FCC azwa place wana. IDPS viva. Tolobi ataba mati bakiti ekosimba te. Combattant. Kabila na batunaye baza mayele te. Pourquoi baza mayele te? Bayebi bien que Fachi, il est le président de la République, il n'est pas le président de l'IDPS. Élection, Bango Bazo s'est distrait. 2028, 2030, 2026, 2025, il y aura les élections. Mais élection de Rokende, et l'autre élection, on n'a pas été. Ce qui Bango Bazo raisonné que, va bloquer Fachi El Mogoboy. Côté Bazo Koutana et l'autre. Je pense que l'Union africaine, l'Union européenne, na munoko ya porte-parole na bango président la commission ya Union européenne Charles Michel na réunion ya Union européenne sur les 27 pays c'est déjà Union européenne Charles Michel a l'obinine je vous prends acte et je vous dis tous les pays de l'Union européenne doivent se soumettre
à ce que le président congolais va présenter comme enveloppe et carte de sortie de crise. IDPS, viva! Balobi teke comme Fayoul. Balobi Union européenne. Il faut se soumettre na carte au président de la République à présenter qui t'a ayaki na Belgique. Donc pour investir na RDC comme pays membre de l'Union européenne, tu dois passer par la Belgique. IDPS, viva! Au côté de la Belgique, tu vas aux États-Unis, après tu prends Batilio Oya pour investir à Oua. Président après sommet, il y a un chef de l'État, na Goma, à Zobanda tourner na RDC. Il va commencer par les grands bandous. IDPS, viva! À Kobanda tourner na Ewapi, na Bandundu. Bandundu Katanga. Katanga et Kindu Maniema a reconstruit sa tournée na Congo central. Mais Tozoe Bisabatuana, dès que tournée diplomate, tournée off à Chakobanda. Parce que après Kosilisa, après Goma, a repris sa meeting à Makasi, na ville ya Goma. IDPS, viva! Donc on a lobby bien. Après rencontre avec le chef de l'État na Goma, a repris sa meeting na Goma. Donc a commandé Mbalamoko Safari wana na Goma. Après Goma koya Bunia. Bunia Mbalamoko Kitiboy. Combattant na Zoe Bisabino, Bosana. Bosana, tu dois répondre Félix Kabange Numbi. IDPS, viva! Félix Kabange Numbi, Bokan Satia, que ceux qui IDPS répondent, IDPS en a majouté. Je regrette la qualité de comme député national, ancien ministre de la Santé. Félix Kabange Numbi à l'obbi boye. À l'obbi, Bakatangé, tu es la derrière Joseph Kabila, parce que Katanga est fief à Joseph Kabila. Donc on dit Maté Balou Baba Baba de la mission province. IDPS, viva! Mais tu as dit si Félix Kabange Numbi a un bisabiso clair. Kabila Aza Katangé, tu as un mouton est. Parce que si Kabila vraiment il est vrai Katangé, Nana Bobi Bande connaît pas Katangé, c'est Joseph Kabila. Si Kabila il est vrai Katangé, Kabila a détruit toutes les entreprises, il y a Katanga. Abomi chez Kabila, Abomi CNCC, Abomi toutes les entreprises, si va créer MCK Maïni compagnie Katanga Yena Katumbi. Mais Joseph Félix Kabange Numbi. Kabila a appauvri province de Katanga était province pour moi dans Mboko. Katanga Kwei. Qu'est-ce que Kabila a fait au Katanga? Kabila y est même abomi Miba na Katanga Bushima et autres provinces n'a été. Biso tribalisme to limi yango te. Et ça message à tribalisme. Mais Dieu est bon. Qui ont commencé à télémélier. Parce que va combattre par exemple qui va bimana balabala. Mais grâce à la secrétaire générale il n'a fait partie à Kyungu. Mutu apesé à répondre de Félix Kabange Numbi. Abi bosana bakatanga si bosana Kabila na mutu na bango. Combattant Tobet le président a eu Maboko na nomination. Parce que lobby on ya Kinshasa bazala ki déjà ba prendre ki acte na bango, bazwa ki chaque fédération azwa ki jeep na ye na $15,000. Ya province, ya ba province. Ba ko la notifier le par Augustin Kabuya. A lobby boye. Fédération de la province pour qu'on soit bon au double qui a vu la Kinshasa pour permettre de préparer déjà l'électorat. Il y a Félix, il y a Fachi dans la province. Parce que 2028, le président a repostulé comme président indépendant. Non, il y a l'IDPS. Parce que pour le moment, il n'y a pas de l'IDPS. Combattants, par contre, et ils seront notifiés dans la province. Nakamwe, IDPS, c'est ça, na Chili. IDPS, viva! IDPS, c'est ça, na Chili. IDPS, c'est ça, na Singapour. IDPS est à Jérusalem. Donc, c'est Batika na bango élection. Batika parce que tu dois que Nekuna Fati a combattu dans le calme. Merci beaucoup pour la journée de l'on a chité Awa. Plus 243 89 86 52 097. Plus 243 89 86 52 097. Merci, ok, IDPS viva. Faisons qu'elle est rapide parce qu'il va jouer la compétition partout. IDPS, viva! Mes chers amis, mes chers frères Tolobi Boé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi Ntombolo va se rendre à Goma. Mini sommet. Il y a vu ça, mini sommet. Mini sommet, on a invité les pays voisins. Bao va trouble. Motif est Zanini. Parce que tout le monde est équipe d'avance de M. Kagame et c'est Kiti. Ah, qui arrivé à un commando américain. À 19h, nous avons signalé que les Américains sont commando. Arrivé à commando, Africom,
bazali awa bamosusu bake kitona bamosusu bazosala bazokende na président go na Goma. Nazosignale bino ke Goma dans 10 jours bitumbesi tozokanga bafrontière nyonso kombo nyonso avant tobanda recensement machine ye machine ba recensement ezali soki etalika kombo re r oyo ebandi na r bima na yo ruberwa ruenzori kilimanjaro nyarugabu ruakapuba ruakapuba kanyinginyingini mino ekobukana soki boyoki kaka bakombo wana bakanga deja bisaka nazoyebisa bino bosekisanga te bazoseka place bazali bazomona nazosala bafantire bazokende lumbelumbe mwete oyo ekoya mwana mama mambu maso yango tolobi mambu machange mambu mabouleverse oyo nyonso kotelemela Gilbert Kankonde tokokanga ekelaka Gilbert Kankonde ezobanda recensement VPM boyoki lobi atente esalamaki na ministère intérieur bino ozoyeba te plus Mwabilu aye na garde corps na ye akoti na ministère intérieur lobi na ba 15 heures akoti na kati bato banda koreklame bato ya société civile bazoreklame badroit na bango garde corps abeti mutu moko société civile masasi na kati ya ministère intérieur akufi mbala moko bato bandi kokima nayebisi bino bamura bazalaki na musée force nyonso oyo elezaka place le jaune pire bakoti bakangi Plus Mwabilu babetie mabe batie na jip na bagarde corps na ye bake na ye epai ya bamura eza sengo te ezalaki atanta bayelaki nde Gilbert barate ye tozomettre en garde na bato bazosala bavantire bokeba lisu likolo ali tolobi boye tozoavertir l'avertissement des frontières bientôt le départ de la MONUSCO qui sera remplacé par les États-Unis et Africom. Na MONUSCO bakende baye kosomba bachaku basombaka bachaku bakende na bachaku na poto bakomi koyiba ba uranium tala MONUSCO bokende ba Monique bana basi. Peuple congolais ne peut pas tomber dans le piège de l'FCC qui veut créer la haine tribale. Tribalisme, piège wana basali yango ya 48 heures. Bazotungisa batu na kaluka. Daniel Safu oyo azomela jamba mulai boye na ntongo en slip natunaka ye yo ero na slip oyo député apeti na kopeto bambata alobi yakalanda ngai mutu abali mwana mwasi alambaka mikate mama moko boya quartier mama ya mokolo na ye Daniel Safu siko lelo azokende kozwa bato na kaluka ke nazosala guerre tribale oboboka yango tolobi boye peuple congolais Mobutu alobaki atika slogan moko bazoloba tata bo mama mo ekolo bo nous sommes des frères toza ba frères Muluba Mukongo Muswahili beto na beto nous sommes les oiseaux de même plumage nous sommes les enfants d'une même racine pivotante racine principale betelanga maboko nakende koloba racine pivotante natanga classe te racine pivotante Kabila yebi yango akende kobimisa na mnoko na ye racine pivotante ayebi yango bide kobukana nango tolobi boy soyons unis prudents tous derrière Fati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko ntombolo mo mai bokozala déçu te si boyoki na ba quartier kuna bazotia ba courant na minkau ba investisseur ba côté belé kendo somba lupango kuna lupango moitié ba minkau nyonso wana ba investisseur ba kofanda kuna les Allemands bazotonga déjà ba usine ba kozwa soki 1500 de Congolais kozala pressé te baya kozwa yo awa kende Kingabwa ebandi ndenge nini okende Kingabwa na lupango wa mama Olive yo combattant bayebiso ke Kingabwa lupango wa mama Olive monsieur l'abbé wana muto recruter ki monsieur l'abbé wana nani
Papa Gérard na mweka batu ya boshap bakuba baye kosala désordre yango nalobaki ke maison civile wana bomata eza ya batatu kalubi batatu mukendi bamamu ntumba bango nde bayebi parce que eza maison civile ya bango lelo maison civile ekomi ya mukonzi ya mboka ekomi machungwa swahili mpona nini mi nasema yende nakauze mpombe tala keba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo changer maison civile baretere yango toperde Papa Gérard Mulumba nga nakutana na Papa Gérard Mulumba nayebisi ye encore grand temps ya kozwa bakombata basécurize yo mais papa que son âme repose en paix papa répondre ngai boza kimia tokende malembe ti tokozwa bino malembe yango ekendisie na mabele te soki ngai nazala na nsima papa eske alingaki akende ngai Gilles si bakozwa eperkite nazalaka makasi te nazalaka na grimase kozala te soki na grimase yo moko ozongi nsima na yango tolobi boye guerre oyo toza nango eza guerre ya bacongolais authentique na baoccupant bacongolais authentique boyebi bango na kotangela bino bango surtout le propriétaire du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kabunda Kabuya Frank Djongo Christopher Ngoi Mokia Ndeko Basile Roger Lumbala Mende Mike Mukebai nde originaire ya Congo vrai ou faux sikoyo les occupants bauti wapi yoka baoccupant te tozo continuer na bapropriétaire Denis Kambai pe aza mwana mboka Jomi Ndongala aza mwana mboka Moïse Katumbi aza mwana mboka Jean-Pierre Bemba aza mwana mboka Tungwa Kumwanza aza mwana mboka sikoyo tandis que le venant o bayaki machungwa bayaki na basapatu milai veste tiawo na makolo nazalaki na ennemi moko na bandale chaque jour alekaka tala basache ya babiloko auti nango supermarché tala tibelese mobali soki azoleka na vili na ngai bato nyonso tala adversaire ya Gilles kakula tala biloko ebele ngai nazoregrete nzambe na ngai nakosuka wapi nazwa adversaire na quartier azwa na mapa minene bamburger siko ngai kaka monoko tala tata yango masako asimi biloko koto nazoregrete fort veste tiawo tala mokoto ya molai oyo ya balibare oyo soko mai ekote evingi ya sika me ngai kaka na lipapa mais quelle que soit la longueur de la nuit le soleil nga mpe nakomi kobeta biloko ya kitoko bazokumisa ngai na quartier ide pesi viva mutu na tour na ye tour oyo nga mpe nakomi shadari nga mpe nakomi papitamba oyo ya fati sikoyo ye mpe akimi quartier akomi soka ye boye abanda kopesa nga mbote soki atali nga kaka propre bonjour monsieur bonjour tokomi bacamarade basache oyo ezalaki epa na ye échange ekomi epa na ngai abeta maboko yoka tolobi boye tous les agents qui ne veulent pas le bonheur du peuple congolais tokobimisa bango libanda susi na biso eza peuple ale 3 fois par jour susi na ngai eza dollar ekita susi na ngai ezali zando etikala kawa boyoki ngobila azolobaka zando elongo awa ekende fikini na ndenge nini eske oyo eza yumbi ndeko ya turo tokokanga mako ngobila soki aye turo tokokanga mako yo longola zando awa ekende fikini na ndenge nini mobutu atikaki zando awa yango tolobi boye tous les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Pas Égyptiens, vous avez récupéré Bangote, vous avez récupéré Bandango Nabiso, vous avez récupéré Mbongo Nabiso, vous avez récupéré Minerai Nabiso. Si vous voyez qui n'a pas de Kamwanga, Minerai à Costa Canate, n'a pas de Kamwanga, Cobalt. Si ces gens qui déplacé Kamwanga, tu déplacé Kamwanga, tu tiens un côté, tous sont biloko wana, Minerai à Costa Canate. Il faut qu'il demande pardon. Batunyon so basala peuple congolais mabe. Est-ce que vous savez que pardon? Babomi batu, mais basaka na orgueil. Batumbi batu na bandako. Babomi, basikisi batu.
Kabila sali crime contre l'humanité. 4 crimes. Crime de génocide, crime de guerre, crime économique, crime à génocide. À chaque crime, 25 ans. À 100 ans. Mais avant qu'il y ait Guantanamo, Tokotia et Nazo, Tokotangi Sabana, Totangi Siban, qui a pillé ce pays? Balobi Kanambe, Polito Mona Marceline, aux 10 sur 10. Mais moi, non, le vin de Kobazil, à 0. On va écrire sur le. Et puis, Batouana, il faut tout ça, la bango, les boulous et moulaï. To côté si bango na libulu to finiki to komi ango to komango le tombeau de pierre des ressources humaines en RDC. Soit l'homme qui ont pillé la RDC to kokoma. Chaque mois to kei les hommes qui ont pillé to ke ko boire essence Nicolas Tombo. Nous demandons au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkontombolo de voir la situation salariale de magistrats et avocats de la RDC. Ba magistrat, ba avocat, ba ngwana bazo benga ngai tozo sima na yo. Belela pe biso ba pesa biso mbongo. Mkontombolo, pesa bango ba jip. Posta bango parce que bazo c'est la tête de droit. À 100%. Pesa en commençant par le PGN, magistrat, avocat, RDC. 2. Revoir le salaire de nos militaires, FARDC et la police. Abandonné pendant 18 ans. Vrai ou faux? Vrai. Si vous avez le bandi ko pesa ba militaire ba biloko ba fufu eye. Okende ko sala na ko sadri. Kabila Keba. Voir le salaire de la fonction publique. Pas fonctionnaire, pas ou tchangu makolo. Akokoma wike la salembi. Vrai ou faux? Vrai. Mukontombolo yokela bango makumawo. Soit tu pesa bango mbongo final. Pas vendre na bandaku. Comme ça, biso to récupérer ma poste. Vrai ou faux? Vrai. Nango tolobi boye. Revoir la situation des entreprises de l'État. OCC, vol systématique. ONATRA, la situation vient de se rétablir, mais vol systématique. La GECAMINE, vol systématique. En complicité avec Zoé. Zoé, Zoïba minéré na Likasi. Makasi. Alors il faut vacangayer Azanani. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut faire un pas en arrière. Talapé va combattre averti. Obazo belela depuis Tongo. Kobanda 5h ti butu. Tokozo adibati pour journée. Mukontombo le yoka biso mawa. Merci beaucoup parce que tout le monde va fédéral va bandi kozwa. Merci beaucoup parce que tout le monde va tokozo bangate. Tobundi na biki na papier toko banga te toko tika pouvoir ti mukolesi masia wasani toko stala remise et reprise avec Jésus-Christ de Nazareth. Awa tolobi boye, nous voulons que le peuple mange 3 fois par jour par manque de Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji bomona biloko zolo baloba te. Excès à colia mboa ebele balobi muntu moko ayebisinga galia ka mboa fort yo muntu moko zola mboa ko yo moko excès à colia mboa yango komi et puis aller kana bandundu. OK, Tomine Tamboué en charge de projet de paix dénonce les étrangers infiltrés pour les motifs économiques au sud Kivu. Bazo côté ça va infiltrer. Pour l'économie. Attention, après l'arrêt final du Conseil d'État, le VPM Gilbert Kankonde va activer le recensement. Nous allons tirer attention au nom qui commence par R. Rouberoi, Roi Léonard Cabo, Roi, Rosar, Mike Mkebaï dit réunir les mentors. Faïlo et Mouzitu ne peuvent pas diriger le Congo. Fana Mike Mkeba, alobi baza ba paté ba ko diriger té. Sont des commerçants. Mike Mikolo ba chaîne nyonso ye na ye. Il a dit à Daniel Safou que tu as épousé une vieille maman qui vend le malheur pour te faire vivre à Bandal. Fana Mike Mkeba, qualité. Un garde-corps depuis Mwabilou a tué une personne
de la société civile à l'ancêtre du ministère de l'Intérieur. Ce sont les manifestants qui réclamaient leurs droits. La justice doit faire son travail. Ok, Tozokende. Peuple congolais ne peut pas tomber dans le piège de l'FCC Nasukina Nouana. Lumbe Lumbe. Mouete Mouete. Oye Koya. Pasteur Gili. Yakasipa Ote Biso. Il a ça à politicien parce que mon toit a eu politique à quoi ça biloko wana te au moins ni ba avocat ya Martin Fayulu bakendaki na parquet tango bakomi wana batunaki otoye pona kilia na biso bayebisi bango ke bolakisa biso plainte babike bafundi Martin Fayulu te mais Martin Fayulu alobike namoni 2 personnes bayelinga na ndaku bayekoyebisa nga ke bafundi yo mais eso moni moto bafundi convocation eza te mais au moins déjà batunaye bazongi déjà bayebi ke bafundi yo te yaya nakoyebisa bino ke bobetele Félix Antoine Tshisekedi maboko wana nini kobetela mokonzi ya mboka maboko na moma otozoloba président Félix asigné alobi ke baekipe nyonso na biso oyo ya Congo soki bakende na Lubumbashi biyo ofele eske makambo ya boyi Kabila kwa osala ngo soki ekipe ya mbushima yeyao bakwati avion ofele makambo ya boyi eske Kabila kwa osala ngo mais Félix Antoine Tshisekedi makambo ake équipe à chef forfait ezate mais au moins Félix Antoine Tshisekedi a signé déjà que équipe à Lubumbashi et ça ni équipe avion on fait le même équipe à même Renaissance parce qu'on avion on fait